Bonjour Congolais. Bible nanga yango. Ozomona oya Bible nanga. Makamona zolo basoki so nazo kosa. Le na kusisa mosala na bima na nzela ba diatanga na kufa. Ou makamona zolo basoki vraiment na RDC eza na ba vrai pasteur. Bako yebisa makambo na zo yebisa bino. Mani ke bozomona wana aza vrai ndoki mani Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Bible nanga yango. Ozomona oya Bible nanga. Makamona zolo basoki so nazo kosa. Le na kusisa mosala na bima na nzela ba diatanga na kufa. Ou makamona zolo basoki vraiment na RDC eza na ba vrai pasteur. Bako yebisa makambo na zo yebisa bino. Manike bozomona wana aza vrai ndoki. Manike, c'est moi qui vous dis. Manike aza vrai ndoki. Bato nyonso basala barando wana ezala na RDC ezala na Congo 242 nga na yebi ki eki mais comme manike motabimi na actualité parce que nga yebi bandoki ya RDC o basala barando wana na bandoki ya 242 manike aza vrai ndoki mokolo mosusu ya même pas 3 semaines nakenda kosala ba course na Château Rouge. Sikoyo kosala ba course na komo lingo kende sœur moko baso bato mangala bafinga biso ka na internet. Soto kutani na nzela kofinga wana ezalaka te. Sœur moko ya motamangala mota RDC azoko mema biloka le bande kunanga ozokende wapi nga lobi ne nazokende lobi yo motamangala parce ngala na miso na bango le comme na mona ki aki gentil aki pela biloko nga lobi bon nako EDP yo to kombo kende lobi nanga sœur nanga manike asenginga 30 euros dit-on moi na ye azana ba problème na mboka nga lobi mes sœurs bino bwaka na habitude bwaka na habitude ezala bato o basenga mbongo na ba réseaux sociaux ezala o ba na kisasa bo pesaka te eza famille na yo te aza famille na yo te okopesa mbongo par rapport à quoi o te maniki asenginga azana mokanda te asenginga 30 euros nga lebi me kopesa te maniki aza vrai na kinoki soki opesi ye mbongo na yo akobebisa yo misala na yo alobi atanga lebi okoki kozala na raison parce que toi na ndeko moko ya mwasi manike asengaki mbongo parce que bateka na Château Rouge manike asengi mbongo parce que ayaka kosenga ka mbongo na ba mama Château Rouge ana nganda moko akendeke wana ayaka kosenga ba mama ya Château Rouge mbongo siko asenga ka mama moko ya Château Rouge mbongo mama ngo depuis apesaka ye mbongo soki mbila iko mwangisa basi ya Château Rouge ba mwangisaka toujours biloko ya mama wana ba botolaka ye biloko nyonso depuis apesaka manike mbongo nga kutu moto na salaka na lobi mama na lobi na mama wana na kosala programme parce que kopesa lisusu te ezalati au moni moto bato bazosenga mbongo na kati ya ba réseaux sociaux même na kisasa boza famille te malgré bozali mboka moko mais bozalaka famille te pourquoi zo pesa lobi ndeko nanga mwasi depuis na pesa manike mbongo makambo nanga tout ebeba makambo nanga tout ebeba ndeko nanga na kosala ndenge nini nga moto na pesa ka ye programme sala boy donc côté bozo mona manike soki nazo kosa soki eza vraiment na ba vrai pasteur na katia kisasa bakoloba mbino makambo nga nazoloba manike aza vrai ndoki nazo cri Bible yango soki na moko kosa soki nazo kosa likambo yo na bima bajatanga manike aza vrai ndoki enga na yebi bandoki ya RDC o basala kabarando bandoki ya 242 o basala barando nga yebi bandoki nyoso wana donc manike bozo mona wana aza dangereux na société, c'est une sorcière
sorcière hein? Mosala na ye kosengaka mbongo na ba mama ya Château Rouge mosala na ye ni yangwana et puis soki bomoni moto azandoki aka toujours salité aza vraiment salité donc yango nazali ko kebisa bino bo pesaka manike mbongo te ezala parce que bo wuti mboka moko soki manike asengi yo mbongo opesi makamono et tout et baby sœur wana na pesi na pesi asala moi programme moko abenga tinga azapena ami na nga na château na kata TikTok awa akoma abonné na ngai akoma ndeko na nga vraiment merci bo sala kate bongo parce que ye boza mboka moko te boza mboka moko boza famille te ye ayi na poto na mafinga ha kindokine motebengi se na poto ba yebi misala na bango donc voilà quoi et là qu'on a linga ko partager na bino soki na kosi na répéter ba voix ba pasteur obana kisasa makamonga na solo ba emani ke soki man ke ando kité na ko passo la Bible check voilà avant deuxième photo après na deuxième photo ya lelo na troisième on loba lelo sikoyo tambo loba biloba loba talanga siko avant de nazalaka talandi na koma ina toxicomanie talanga lelo quand tu parles de quelqu'un il faut la passer na yo bandango na musisa bolo ba wana ezaka milieu na esa bino boyebi na bino ngati o bolobaka ezalaka la voix du milieu siko la voix d'avant na yo ka onante o ezana sima na voiture nanga la voix d'avant na yo ka ngom kolomoti et ya on a seka bino na baboye bino bino ngate et on a tiré bino photo na nga ya avant hein botala nande na za koma ina toxique mani botala nande na komi lolo o eza o trois o c'est une même femme oh manike de John et comme il sous ko silika to silika te to za na rando ya ba vidéo obengi nga sale femme yo propre femme fungole la biso kaka munoko sala boy hein après ça la bonne wana to silsirando après le binini na mekate kotanga kombo ya bana na yo na kotanga bango na nko parce que baza bana nanga na kotanga na nko après na kosale la prince babia publicité promotion na kofungola live na saleli promotion publicité bato ba voter après na kosala challenge ya nzembo ya Ana parce que c'est mon enfant à moi. C'est ma fille. Nakosala ngo très bien. Parce que ceux qui mama za zoba batu ya balabala ba récupérer kaye. Ba récupérer ka bana basungi bango. Mama zoba biso to ko récupérer bana. Olobinga na bota ka bana mabe na elongi ya kitoko na kokyo bota bana mabe. Oyeba ka bana nga to oyeba ka defie na nga wana te. Ya baza na bassin libumu pla likolo ba kondi na se ba bwaki. Ba kitoko ya talo bana na nga mibali. Exemple typique kama bébé na ngana na memaka na mkongo keliene mwana bato ya bambala omona kaite oh ngana ofinga bana te ngana za na rando no zoba ya mama oza makasi na kosalela bato mususu publicité ya ba concert ozolinga bana no ya kobota ba futo mbongo parce que osalela bango publicité ozoluka mbongo prince babia Ana bo pesa mama na bino mbongo akosalela bino publicité zoba ozaka ba publicité ya ba concert ya ba neni ya ba tu pamba ya bana no yo moko ozo sala te to rappeler te parce que tieki mino akopola zoba liboma ya mama batala kango epa ya bana tangu bana no bazo sala eloko zo soutenir bango te balobelo te yo za nani yo mona kangate tangu ekomi ta ya bana nanga ko kende école mama natika ka live na telemsi live zoba non solo masuba amema mwana akanga mwana na mukongo na liputa eli porte vidite yesu tata li kwa mwana salite na pesa mise kumbasu na mwasa bandi ya basi mwana da pesa masu salite na liputa kandira mwana mukongo salite on na tebe za na mboka na pesa na marché apporter bébé ya babila ezali Bye bye. Maman.
pas la vie, ça Simba. Dida Segola. Tu connais pas la vie, maman, oh, Irène. Tu connais pas la vie, maman, oh, maman. Yo, Isaïe, va que mon kokoro a bobomo. 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 Nazo na relation te. Nazo linga nanu. Après na kokota na relation le lote parce que moi je suis pika. Pika naza mutu na pona kama kasi. Na kokota na relation le lote parce que na longola alliance nga moko nde la milatisa ya ezata mobilité ndalatisa ngeza or na misombela. Nazo linga na loba nazo linga na penisa nanu. Na penisa nanu ba poto eza na ambulance na Congo. Bozaka na ambulance ou bien la police. Nabikisa nanu ba poto naza nango na motema dans aboyo pourquoi esimbaki nango te mwana mama. Relation esimbaki nango te. On ne force pas la nature. Relation esimbaki nango te. Muto sali vina e. Mais koloba bitumba nde na boyi. Ezalaki relation nani nga nazaka bongo te. Nakotanga kombo ya ex na ngati. Nzoka boyeba naza vraiment nakozala marchandise vendue dans 6 mois. Je vais être une marchandise vendue nakomite kisa nakoya koloba naza femme seule. Mais lelo naza femme seule mais naza na uluka na mibalité. Na olinga boye parce que au finga nga na finga ka mibalité. Je suis très nazaka muto nazaka mauvaise nalingaka vraiment. Et si ndaki nango kaka te nayebi ta réseau to boyani te zanini ya réseau zanini na yoka ki azotonga nga batindelaki nga enregistrement na nga azotonga la famille c'est ridicule non eza kaka esimbaki nango te mutu apasoli nzela na ye mutu apasoli chemin na ye totikela nzambe omoni nga nazaka très bien parce que nafingaka nanga mibali te natia kabelo natikana na suki oyo parce que natiaka kabelo na moto nakoki kotia kabelo esimbi kitoko natia suki oyo natika kabelo tikala boye ok nga soki relation esimbi te yaya naza nanga masi kitoko na trasaka nanga kala chemin nanga na malembe na trace chemin mais mutu asala vie na ye makambo kofingana makambo komankana moi je ne ferai pas ça eza vie privée nazwa vie nanga privé na ya nango na internet te kaka ndenge mutakala nanga manike na ko répondre parce que nalingi na bima na rando namoni olobi na video moko ti dano no mutakala neza na internet ezalaka te naza mama ya bana ata soki kozala nalati kaleso mayo debe nalati kaleso sava kasi yanga mutakala na te wana okosi na pe mutakala nanga mokolo kobima nakoya kodefendre yango nakoloba eza yanga parce que eza ya bien mobali nyonso oza na mutakala nanga bimisa parce que okotisanga na marchandise na commerce ya chura nalingako mingi oza na succès wana makambo oza na audimat barespectaka yo malgré obeta ye mo baparoti mais là aussi na juju na sepelité falo tiki aleka na ye ya makambo internet est-ce que famille ya luison batelemisa yo na nzela na makambo sala famille ya luison telemisa yo te kanela yo pete bino bosalaka bino soki bosali eza problème te biso so tosali ekomi problème po bino boza mikonzi ya poto te ekenda abongo te game ekenda abongo te ya tsoka na sepelité yo pena na ndenge ozalaka ya tsoka nene ebelo kotelemisa juju bio na nzela tata fingi yo libola mama nao po as lozolo opiblie misu mpo na nini eza normal te nga bato nanga bakosaka te lokuta nga bato nanga bakosaka te as lozolo moto apiblie atie video na net
Anse Luzolo mutatie vidéo na net, moi na vu confirmation. Anse mutabimisi vidéo wana eza Jimmy te. Moi na na confiance ya ba informateur na nga. Atale lobi Anse te, moi siko na confiance ya bato apesa nga information pona ya na eloko lokuta te, nga na ya na eloko lokuta te. Nga na confiance ya ba informateur na nga. Bakosa nga te. Muto atie Vili il avait filmé la conversation. Mais celui qui a mis ça sur les réseaux, c'est Anse Luzolo. Anse Mutatiango. L'informateur n'a pas costa en gâté. Et ça, Anse Mutatiango dans le réseau. Ça, c'est mon point. Anse Fale mon point d'ami. Partagez les lives. Anse Fale mon point d'ami. Anse Fale mon point d'ami. Na la coupe on la lega tindelanga mais ba informateur na ba tindelinga vidéo tokotambola mitaka la bêtise eleki bêtise ele baluba bizengi nanu na mona gouvernement ya bizengi lokwa ya baluba te nanga moko muluba mais nazo sabino ke baluba baza bize bosa bango na ye sans soutien naza sans soutien naza sans yango na lobby yango bizengi nyonso tu ya balubo bozo fingisaka biso oyo eza nini kaka bizengi ya bikolo moko na kati ya pouvoir na mona te papa nani mama na nga Lili pardon s'il te plaît kobetanga libaku te so moni muta changeaka te eke na dérange ko yaya na kombo ya Yesu o bloquer nga po yo zwa kimia ba o na dérange bango te balingaka nga na mabe na nga na bana na Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema.